Hello, hello everyone. Today I'll make my barbecue chicken. Bonjour bande kole no sa barbecue chicken na libanda. Quand moi mi libanda no sa barbecue chicken. Na ta barbecue chicken. Ya na sala sala ya utumbisa ba sorti belebe. O no sa bu susu. Ya moyo susu na tete banjela. Awa na obomoni na sani na litungula rouge litungula normal nazana ai nana kimaji nana goût kimaji na goût ya ngombe nazana mazu 18 na che nazana tangawis ici do nazana mosoli ngano ai ngano nasala maji mingi tingu nasala ngo kino bazo zimena mtu esi nasala maji soli maji do sai o remplacer le lo mususu ya ona sala lelo mais na ba oyo so ketala kuna nasala lo mususu ngambo kilotala oni yo se pe nango ya ona sana ngo na ko chape muscade nutmeg na ko chape poivron blanc, white pepper. I'll put white pepper. I'll put condiment, and then here I have red onion, normal onion, and garlic, ginger, parsley, and Maggi. I put Maggi, and then also I put beef stock. Beef, yes, that's what I got here. And I already mix all together, and then I'll add it here to my chicken. I'll do my barbecue. That's not something bela. I'll put oil again. Oil. Now add this one, chang oil. Oh, sus me so na share na ngai. Bo mona na ba sorti ba soso ya ko tumba ya ko kaling ba sorti belé vraiment. En plus ya be na saison un peu différent quoi. O c'est pour ou nini o préféré o sal bango. So o tali o pe o ko ke susu o chicken susu na sala ki za ba je crois bien ba ki balinga on peu mingi. Na zana ngo na za mususu na sala li susu donc bokende ka ba gweze belé. Comment on va changer à maman? À tout moment pour changer, les ingrédients nous salés là, ça va rappeler bien. C'est tout ça que nous ingrédients aux allons légumes, et ça bien pour la santé. Bah bien souvent use l'eau comme minimum. On a black pepper. How much I want it? Et this white pepper. On a poivron blanc, white pepper. Et les pas de sauce yozana ou mes yozana ou na soutenir bien na tché quand même na éviter à match pour que non this muscade how much you want mes yos oyo moni koka na net bon na sala net wa sala barbecue na mes na ngati mais mingi na so na sa ba recette na nga o mezena ba lutu mutu o aye ko apprendre eza facile pour na ye pour asala mezina ba lutu ya na ngami o sa ba lutu so ne so na ba beki na sali bo me na ba oyo ba beki na chaîne na nga wana bo mona ke na sala ba mesure ata mwana mkie oyo azo meka kolamba donc azo mezi à malidi asaleli facile yango mingi na sala mezi ata na restaurant to lamba ka na restaurant to sala toujours ba mezi o chabo ya toujours la mezi to sala mi ba mezi bon pe une recette mais ya ba mezi nango le la mezi nango ya o même mingi na sala mi ba lutu ba me pona mezi pona mesa on sala on de to sala la restaurant. I'll add the vegetable oil. Nache huile ba légumes. So good enough. So huile si yo prefer sala. I add my
vegetable oil pour les légumes. You can add any oil you prefer to use. You are free. I need to mix all together. Maintenant, mélangeons ensemble. Nous allons mélanger. Yango moni ndeza. Yango yonde na chango na mekion gumo ezali abandeko. Boko zo idée te groupenza. Pour un mélange qui déjà na une machine makele de sort na bino. Bomoni ebimi na kitoko na mekion kana avant na salon na mekion gwa boze la siko na te citron ndambo. You know, I taste that. Ooh, so tasting nice. I add lemon na te citron ngai na citron ya ndambo na te citron na po so na ata e a mezi a sosi yo sana ça so eza 4 carton te eleki carton je crois bien mais eso c'est beli bo mona to tumba na te citron ya ndambo katikati ya citron o nga na tie yango bomona te demi citron na tie demi citron na sikoyo na baloli yango no ti ngeva na ta 2 heures de temps après donc no tumba mais ce n'est que on pressé na na sali bon ya posete o la so nga na frigo après sali yango lobi no kitoko pe kaka o kitoko pe kaka o la so na frigo ato la so libando zipi yango e be ba kana ngote parce que ce qui e biloko ni so saisonnango et pour la rater mais nga la chako na frigo kaka na frigo là na frigo après jouer la na sali au goût mais on a aussi quand 2 heures de temps après na tumbiango like I seasoning all my chicken, everything I did here, and I'll leave that for 2 hours and I'll go to do my barbecue. But sometime I do when I season my chicken, I'll leave that in the freezer overnight. Next day, I'll do my barbecue. But today, I'll leave it just for 2 hours, and then after, I'll make my barbecue. Bozi la siko po mo ezali banda bandiko bo meka o susu ya gu so liba na ba susu ba sote bele bo keke bo chiki bo mona en plus bo s'abonner bo partager ka et ça la bien sur muto o ça le mot bien bozo partager et ça la bien ba message so monisque mo comprendre te naturel mi a WhatsApp wana o tuni na répondre. So na répondre en retard, c'est na za occupé maintenant ko répondre sur le message non. Merci beaucoup. Bomoni li boso na biso. Bomoni mo ezali awa. Boso na biso ngoyo. Mo ipende ezali na sima. Esika to sa barbecue na biso ngoyo. Yango wana. Tono yango wana kuna to pusa mwali. Na pusa ngo mwali boso wana. Na pusa mwali boso. Après wana to sali barbecue na biso to pousa moi liboso wana après to sali barbecue na biso donc moi eza makasi vraiment bis mama barbecue de dimne moto ezik na ndi video be fo dimne moto moto da normal ezika ni bon tala na belite tala. Là, nous sommes là. Il y a des gens qui ont des mais dis-moi, nous, c'est ça déjà. Ok, tiens. On a filmé. Oui. Il y a une moto. Dada, on s'arrête. Dada, il y a la saisonnerie, il y a tout le monde. Mais assaisonné, d'abord tomba. Je me dis que c'est le monte mes amis. Les hommes moyen mis à Oboya. Et, bah, tu as cassé le automatique, tu as dit que tu as dit que tu as dit
Ela me dit non, peut ezika tout bloquer ezika. Yeah, peut bien normal, mais ezika. Okosa la caméra. Bon. Eza diminution so ite yo zika. E abe minene ebela moi ebela la moi. Bomo ne? Ebela mota mukie. Dada otumba. Kasi yuto ba lo yat. Tane ni garden etondi. Kasi na baba etondi ngene. Kwa wakati matiti na bango na nini na mwasi na bataleta bakata bati balembi balembi okata matiti botande ekomi botande ekomi baya okata atumaka ete baya okataka botande ekomi te tike bela boy te o eza makale aussi la zone ça ebela bo de filmer susu cha soupe wana so tote mota mukie po ebela bien po bakwisa ya mwa minene obona cha sauce na likolo eza basu bakwisa minene siki moto makasi mingi ebela bien te mais to choba nzela siko to tikon ebela mota mukie kaka ya mukie karbo meka ngoza kitoko vraiment so lingo meka pe mususu pe bo mona ngo sama de bandia ete bandi bandeko you see my barbecue now outside summer. Boka mo 3 koni chaque coin. Tika. Moto yokufa. Ebela boy da tika dade. Ezika tika ebela boy mukie. Oyo yakwisa munene. Edi mne moto mukie. Tu bloques à l'amour. Déjà. Côté le mara wana te. Non, ta la bloko. Ora da côté le mara wana te. Nana yede na saison yo tumbi. Donc dada otumba nana saison nango. Yezo tumba abi côté le mara wana te. Biba mbebe yeba te fo cha moto mukie. Bo mondenge zali boy. Kota mota mukie ebela poza kwisa munene nti bo mona to mbiso lelo moyi. Semaine on se leki o malili lelo nde na comprendre te moyi ndenge bimi obobo ya moyi nde bimi makasi. Nde la sibino awa garden na nga ya simawa. Moyi bimi na makasi. Lelo na moyi bimi. Sko mota mukie yango ebelela nango. Mota mukie na basoso etika ki to chongo likolo. Ekobela malembe. Déjà la tika ki on a nubuye. Bo so ke lali sous ces asu ki toko moko. I don't want my fire be higher, you know. That's me though. If not, my chicken is burning. So moto mkeboy. Ni yeda da ke ya no tumba ke ye badadi. Sikoyo bonde moto nenge dimne mo mkiene na bwaka na fongoli carton chasser moko ba koni sus na bwaka. I need to add some eda mingi te mendambo. Ninge zikate. Hey, kora batano na ndako za guwe lengie. So lingolia tabaya kutumba hayo. Olingolia soki Thomson a kutumba boche boyo zui butumbe no te likolo kaka yo donc ete yo suka. Nga za deto no mbimba. Still cooking. Where's the fire? Yeah, is there. Deto no na za nango. Oyo na osela na mususa ngwana.
eza na mwa biloko wana so na osala biloko ebele longola yango parceke moto ya mokie ebelaka mokie natie siko bakoni mosusu motemata mokie. Abonnez-vous na chaîne Maman Lydie bokosepela barecette bien siko nga modada tiki nga mona continuer yango awa na continue yango awa sala bien bada il faut oyeda ba ko yeda kabiso eza pas soutenir ba poto awa chidala zo yedete mobulu donc moto mokie siko yawa omona bomande kumotela déjà moto mwa mokie tela déjà dada tiki denga so na continue moto mokie bomone motela na kwanga boboya bogumo ezalia na kwanga mama yango moto mokie ngotela tela moto mokie nana zo continuer ce soir ngo ebeli tubumisha ebeli Zana goumou ce soir. Ebeli, merci beaucoup. Bye. Thank you to everyone. This is my chicken, barbecue chicken. Already. So delicious. Merci, bye. Partagez, bandeko.